tata kumama kolo tate yele baba kumama kolo tate kumama kolo tate na motema yele baba kolole ayo yo yo ayo yo yo kumame na motema ayo yo babe ayo yo babe ayo na motema kumama kolo tate kumama kolo tate yele babe oh yes Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec ces chants d'adoration et de louanges interprétés avec beaucoup de foi par la sœur Marie Missamou que vous connaissez très bien. La sœur Marie Missamou est donc notre invitée avec laquelle nous allons parler non seulement de son nouvel album mais aussi de son parcours musical, surtout que nous recevons Marie Missamou pour la première fois dans le cadre de cette émission sponsorisée par Vodacom qui va vous offrir dans quelques jours, sinon dans quelques heures, un nouveau business. On va en parler parce que Vodacom, c'est toujours une longueur d'avance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc avec vous saluer la sœur Marie Missamou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans FASP sponsorisé par Vodacom. Merci beaucoup. Leader à Makambunyo Soébite. Naebiango. Voilà. D'ailleurs, on a bien toujours na portable nous à Vodacom. C'est pour dire que la musique chrétienne à travers toi est connectée au plus grand réseau de la RDC. Alors, sœur Marie, na sepeli mingi parce que tout bandi pendant la prière, hein, parce que vous êtes très attaché à la prière. Prière ezali d'ailleurs titre à un des albums où bimisa na carrière na yo. Alors Zembo ana ezali titre nango nini et pourquoi kaka yango pona début à émission na biso alelo. Merci beaucoup. Nzembo wana so ina yembi yango na nebimi na album te eza juste kaka na kati ya cuisine na biso tozo préparer yango nanu à la longue to obimisa yango mais na préféra ka kozwa yango po yango ematisa ka susu kiti ya bokonzi na nzambe pesa ngai posa ya kopusa susu pembeni na nzambe. Voilà. OK, d'accord. Et album Noyasika ebimi déjà que les téléspectateurs vont voir. Très belle affiche Kitoko. Merci beaucoup. Et on sent l'originalité, hein, na Ekangelia Kitambala, na photo, hein, photo ezali na Adney, image de basali. Bango ndi basali conception nango mais kokanga photo to kanga côté mususu mais bango ndi basali conception makamnyo so batie na voile pembeni. Adney image ezali pe partenaire. Il y a émission face no asika mais l'autre Robetara maso nangote to so la paix dans l'ensemble, hein, où tu as pu au commis api situation ezali nini lelo ce qui nazo ki mystère de la voile, mystère du voile ezana tina ezana tina pourquoi mutu na mutu azaka na secret na ye ndenge moko pe nzambe azana secret na ye na bato yango na kila motema ebomba sanduku ezana makambo ebele na mitema na bato donc pona koloba nzambe soki a utilisaka moto na ndenge na ye na tango na kala ezaki na temple oyo bana na nzambe bandaki toujours kokende surtout basali na nzambe bakendaki kokende kobondela kokota pona kosenga kosenga bolimbisi pardon ya peuple na ye o ya ne mobimba. Alors na kati ya voile wana ezalaki na barema na nzambe. Rema na nzambe ça veut dire eza ba secret, eza ba mystère o ebomba mi o bato mosu ba yebite. Ande ko dévoiler ngo juste na ba serviteur na ye. Tant bazo kota ba koti po ba
benga bolimbisi soko mosali na nzambe o kuta zokota wana soka kota masumu atikali kuna donc bande ko kanga esinga pe na lokolo de peur que soka koti akufi baningisi lokolo réaction moko asalite ba bendie donc pona ko lobezaki vraiment sacré sikawana mais sikoyo tango Yesu aye akufi pona biso voile wana pasukaki mokolo Yesu akufa ki voile wana pasukaki donc pona ko loba apesi biso ngolu apesi biso grâce privilège ya kopusa na pembeni na ye ya kofuka maliboso na ye koyebisa likambo pe ya nolayo ok kaleza ki bongoti yango na zoki ndakisa wana et puis selon révélation de nzamba révéla ki ngai abina ngai pe na ebisa sekele na ngai libondeli na ngai na bondelaka na se na motema ona bondelaka na chambre libondeli ngo ezarani Boroyoka ceux qui bato balandi vraiment mystère du voile bako mona bako yoka o nini na ebisa kanzambe na ngala nkuku nde alobina livrango epa ya bato alobina livrango epa peuple na ye na livrango epa moto nyonso o akoyoka ngo ozala beni. OK, d'accord. Donc ensemble il y a ba titre nyonso ezali contenu na album ezali livraison ya secret wana. Oui, livraison ya secret nanga oyo na bombi oyepe a livrer ki na nzela na liwa na Yesu Christ. Tobeti lisolo mystère du voile. Pourquoi qu'on mis 100% adoration? Peut qu'on mara neti ba 30, ba 22%. Et on a mis l'élément important qu'on préciser hein. Déjà na CD que ah oui, 100% adoration. Nanika ko yebisa bato ke nzamba sala rabato na temps oya lingi lelo bwa ko lobalanga na kati église temps ya adoration ezali temps ya louange ezali temps ya exhortation ya méditation ezali nzambe pa ko révéler ngabi Marie misamu na lingi oyembelanga louange akope ko lobalanga ko tia conviction na motema langa na lingi o adorer ngai yango na préféraki na adorer ye ba parole nyonso oyo ko bima même rythme ozoka ke ya moi makasi mais ba parole ezobima ko lakisa ke naza ko kumisa ye o ya kela muto na mukila koko kelango te donc nazo tombola kiti ya bopisa. Parce qu'il faut noter que adoration no bato bakota ngo mois d'août mingi yango est comme important comme à 100% hein Marie parce que adoration penda adoration nanga soki suka na débat ipana yo so mutalobi adoration nanga kota kango doute na préféraka na se na chambre na kaka na kuku na adorer nzambe na ngai et puis balobi adoration so muta mokila ndimi yango te eza nango na tina te mais na préféra nzamba ndima yango yango ndi mutaza ko batela nga yango ndi mutuna zaboye po yende mutu ba adoraka na adorer na nga pona mukendi te na adorer na nga mama na nga te po ndima ngai te puisque balobi na mokili ba batu bazana banka benkra donc nzambe ndi mutaza ka fidèle nzambe ndi muso a promettre eloko asalaka et puis soko adorer ye ya donc sa réponse na préféra na adorer nzambe musique yango adorara lelo nzambe obandi yango ndenge nyoye nango ndenge ni merci beaucoup wana vraiment eza kati na ngai eza eloko oyo na ko forcer te na force quand même pas et uti vraiment na nzela na nzambe ngolu wana nzamba chakati na ngai na ko quand même ko expliquer ngo batuté donc na bandi yango na bomwana vraiment makasi na 9 ans ezaki mokolo moko boye ba bengisi biso na église pour na sambela na Pentecôte ba bengisi biso babi bazana besoin ba na âge o ba fille ba garçon ba ya bazana likambo yebisa biso leur to komi babi bali to sala chorale moko pour na chorale d'adoration nandimaki na koti mais ilikamba ko kamwe pa inangai tangu naza ko yemba batu baza ko sepela na ngai ba tiepe lisusu danse pona tobina ba tambourin ba ni puisque na sala pe danse soki nazo beta batu bazo sepela na ngai nazo yemba batu bazo sepela na ngai ndo yemba nini tango wana mingi mingi bazali nde koluka mayele oyo ya mokili nakamati mokano nasalela nanga Yesu nzambe oponi ngai otimi allez bravo pour tellement eza ya kala mingi c'est toujours avec Vodacom.
Ok. Merci beaucoup. Donc, tant que vous bango, bazo sepela. Ouais, bato bande ko sepela et puis ko sepela ka pambate nzamba bande ko sala na nzela na bato tant bazo yoka bazo bongwama et puis bazo comprendre bazo croire que eloko euti pa inangate et euti pa inanzambe. D'accord. Mais alors à quel moment et penda ko bima et penda ko se faire sentir? Bon, comme à na moment moko boye, to komi ko sangana, par exemple danse, to komi ko sangana par exemple bananjili, ya église o ya Pentecôte, ya Pentecôte anjili, non nazamo anjili te nazamo na masina, masina sans fil. Na Chine. Moto na bango nyoso bazebe na kati ya Vodacom. Nzamba pambo la bango. To zakita mto sangani, to yemba, bango ba beti biso pe to beti, bango ba yembi biso pe to yembi. Malembe nzamba eko sunga na eko découvrir orchestre moko Shalom na kati orchestre wana bande ko beta na instrument puisque biso kala tondo beta ka capella tondo yemba capella tozo beta ka minoko boy sans instrument ti nzamba eko sanga grâce na kutani na ba frère wana na préféré qui vraiment bango ba encadrer ngai puisque ba prophétie bande ko make Marie na ko sala makamine na bo moina yo po na koli na famille moko eza vraiment ya malonga te puisque naza na affection ya papa te mais na tango wana naza affection ya papa te puisque atiki nga na 4 ans na âge à 4 ans ou comprendre vraiment makambo ya vie et makambo mokilité nazala ki vraiment kutu pona koloba na komo benga papa kala mingi te donc siko dasuki quoi. Bon, koda suka non mais eza eloko moko oyo nzamba consoler motema na ngai quoi. Donc le la consoler ngai il faut na manifester ngo et puis il faut mona na miso na bato ke kala Maria benga ka bato ba papa te mais soit ko benga donc nzambe asalaka makambo bato tamsu ba kwa rosalate. Ok, donc bah encadré on a ba frère. Ba encadré ngai, l'air ba encadré ngai vraiment na ko fanda na nzela ko encadré wana ndesiko yo na ko kuta na frère de baba, frère de baba pe so encadré nga bengi ngai na imba na album na ye mo Samalia, ndé na imbi na album ne mo Samalia, ndé na ko yebana. Alors na album on a oyemba ba duo ça na de baba etikala lelo histoire ya carrière na yo. Boy baninga azalaki nazirea suki na ye rasoir elekate mobeko na yawe kombela masanga ngana boye kokoma bindo pona moto oya kufa na bu kobebisa ndai na zirea na bu suki nanga rasoir eleka te suki na ngai nakobatela elembo ya kibosantu na Yesue rasoir eleka te po yango nde masue na bu komela balakisi ya beklesi ya molili solola boyi na boyi baninga azalaki nazirea suki na ye rasoir eleka te suki na ngai nakobatela elembo ya kibosantu na Yesue yango nde voile na moto na ngai napesa lokumu na mobali nga na bu suki na nga rasoir eleka te sonyango ya nini na boy bakokisanga na mwaso ekoboye
pas selon les conseils des méchants qui ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Esango na motoro yo bakotambola kara, elongo moko na bato na mabetero, oya kotelemaka, elongo na basumuki te, oya kovandaka ye, elongo na bacholi te, kasi kosepela na ye, bombelela mibeko na yawe, botikanga nzoto na nga na kabana ga Yesu nga na bo via makaya nga na koka na nga te nga na bo ya compromission nga na bo na nga na bo ya banganda nga na koka na nga lisusu te botika nga mokondi mosusu akamatanga Yesu Samu, rappelez ce sous-titre à Nzembo Kitoko et un duo, c'est ça qui duo, la frère des Baba. Frère des Baba et puis notre frère Emekano. Voilà, et puis Cool Matope. Non, pas Cool Matope. Voilà. Cool Matope, naïmba na été, mais naïmba na leginaï. Guy Matope. Voilà, frère des Baba, Oyazana Bukavu, na cadre et évangélisation. Voilà, donc titre nango Susuni. Nazireya. Et l'axinine. Consécration. Au libre titre Makassi, mystère du voile, consécration, Tango ba moana, Vallée à Banca, Tango ba moana, béatitude. Tango ba moana eza ko se retrouver na kati ya Bible. Tango ba moana eza ko se retrouver na kati ya Bible. Eza eloko asikate, eza eloko oyo ya ko bimisa yango. Po soki ba bi gloire à Dieu.
directement mutu nyonso comprendre que na komisi nzambe, gloire à Dieu. Voilà. Mais ce que lobi nazureya, il faut limboler la bateau, valer à baka. Il faut limboler la bateau. Et c'est donc ngaka beaucoup plus ndenge yo au sali émission na omoko. Et ça ya ndenge na yo, bato mosusu bazana ngo ya ndenge wana te. Merci. Donc pendant roloba, au baki c'est un plus. Na okumisara yo. Voilà quoi. Au baki c'est un plus. Ouais. Comme ngai, na lingaka koloba te nzambe na kommission na tondio, na lingaka kozo ba mo o eza difficile, pe ko traduire ngo na peuple nzambe po ba comprendre. Po mosusu ko kozwa ngo ka boye mais à comprendre ngo te. Mais ceux qui yo nzamba sali ngolo, ya ko fongolo moi maele muke, ya ko comprendre ba mo mosusu po na nini te okoko pesa on pe baninga. Mais est-ce que vous en avez souvenir ya nzembo penze bimisa yo tango bandi carrière na yo na musique chrétienne? Naza na souvenir ya nzembo te, mais naza pe na souvenir ya album. Voilà. Puisque na kati album wana o babengi les dieux o babengi pardon babengi nazireya eza na banzembo ebele na kati. Banzembo wana la reconnaissance et tout abatu. Les dieux qui connaît tout nzembo o ya frère Nangali Foko et tout abatu. Nazireya o pe na utu yemba et tout abatu. Donc pour na roloba nyonso tout et contribuaki na kati ya carrière nangai pour etombola ngai pour nabima. Ok, alors Marie Misamou, on a l'impression que depuis l'album, on a des babas, après plus rien. Pourquoi? C'est dû à quoi? Balobi, il faut qu'on comprendre étape et l'autre surtout une étape nango. Tango ba révélaka moto secret moko boye. Et ça la question. Mais tango umeli kati na ye et comme stable aibi ke nzambe soki neti na bandi ko sentir déjà boye c'est que nzamba linga lo balangai. Donc directement a comme moi ko comprendre message na nzambe écoute na nzambe pona ko loba leur mari misa mwazala qui révélé na mission na bateau. C'est normal qu'il en ampleur wana. Mais gloire à Dieu, Marie Misamo a comme stable. Stabilité stable. Oui. Instable pourquoi? Puisque carrière yango na kota ki yango sika na yeba ki yango te. Na âge nini nzembo to na sala ki yango na koma ki déjà na 23 ans. Voilà. Donc pour roloba na bandi yango sika. Et puis na ko pesa ka exemple e bandeli émission na yo ezaka ndé monte na émission yo puisque siko comme stable. Ta mususu e bandeli za ki bongote. O bandeli ko meka moi moke pourquoi pas ngai? Puisque babi nature peut enseigner kabiso. Musique chrétienne na marambo émission na ndimite ke ndenge moko Marie Misamou. Eza na kokolo bango eza ndenge moko pourquoi eza ndenge moko puisque eza carrière ya mutu. Lelo be Marie Misamou azo sala carrière moko nzamba tieye Marie o banana âge o poko sukisa na âge oyo mususu kozwa relève ko kende boy. Émission pe ndenge moko. Chaîne oyo e pesio et lobi pour le mukende ko bandana âge oyo ko banda pardon na date oyo poko sukisa na date oyo ba contrat ndenge bo salaka. Donc pour le lobake ce qui nous embelelo a télémisinga bi Marie Misamou telema au sala aso sala nanga o yalingi plus tard pas ko sala na mosusu plus tard pe a ko sala nanga susu ko leka makasi pour na comme une expérience. OK, voilà. Mais au-delà ya likambo ya expérience Marie Misamou soki to tali na musique na biso ezala ya oyo bolobaka ba monda no ya bino na likambo etali ba chanteuse bato ba basio ba embaka de constater que carrière na bango ezalaka souvent et réussissaka mingi ceux qui encadrement moko ezali ceux qui tozui na ka ya ba musicien na biso ya obobenga ya mokili totali ba Pongolov par exemple ou quelque part pe j'imagine ba inspira kayo ba taki encadré na bat lokwa ba Suzy Kassé ba Popolo et donc ozo sentir que suivi ezali pe mutu azo vandisa soki toke na ba Betty Masikini to na ba Gérard Akwesson to na musique chrétienne lelo tozo sentir par exemple ozo tabatne balor mbongo azana mobali nae. On a l'impression que quand il n'y a pas d'encadrement il y a un problème. Est-ce qu'on a encadré? Merci beaucoup. Encadrement sur une obinata lango bien ça calibalate. Tenga lobi libalate parce que Suzy Kassé a babala na raté l'église na Pongolo. Donc pona koloba encadrement langai na koko bimsango tamsu na miso bato boete mais botaka longtemps on a la salle na mosalo malgré ko finga ko minimiser
kotonga koloba n'importe quoi mais Marie Misamu toujours aye na pole et pas pole mukendi pona koloba ke nazana moi classe moko oyo nzamba zo continue toujours kotangisa ngai et puis azo tangisa ngai na nzela basali na ye na nzela ya entourage na nzela na bino beaucoup kosunganga donc pona koloba encadrement ezaka mutu moko te mutu nyonso ko encadrenga et puis nazana mbatu nanga ba encadranga mais rien n'empêche qu'il n'a aucun conseil na yo. Parce que tango landi album moyo que titre non Naziria. On sent l'encadrement de Debaba. Pourquoi vous continuez à te? Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi vous continuez à te? C'est dû à quoi? To changer équipe te pourquoi pour asa ndekonanga kati na Yesu. Mais tu yo kal studio anate. Soki dio nzamba sana biso alinga sala. Voilà. Donc pour koloba ce qui vraiment nzamba ko permettre les sous to travailler na ye na oboyate puisqu'ils ont mosali na nzambe aza mosali na nzambe bato mingi baloba ke Marie Misamu a comment séparer azar sous bien te na papa de baba lobaka naza l'extraterrestre naza la moto nazanga biographie. Donc ceux qui n'ont autant de biographie, pourquoi pas autant de papa nanga, puisqu'elle qui n'en zela nanga. Lilo boso babi batanga ba journaliste, on va porter pas un plus. Pourquoi pas autant de ponayo pour les qui n'en zela nanga. Donc pour la koloba, na boui naza l'extraterrestre, naza moto oyo azana passé na ye, azana présent na ye. Il y a yona débat ba ezali likambo cholobate instabilité et peut-être il y a kizunguzungu qui juste après album Naziria. Non, pourquoi kizunguzungu? Puisque so nazaki na kizunguzungu. Stabilité. Non, na sens o nazolobela na sens nini. Mutu nyonso tango aza ko embrasser loko. Par exemple carrière. Moi vertigé aka. Surtout sur ça le succès. Mutu ayebite à côté na monde wana sika. Tu peux ça exemple. Pourquoi nzamba tia mutu ko botama, mutu ko kola, mutu ko kufa. Pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi. Pourquoi nzamba sala apesa batu mayele basala introduction na lettre développement et puis conclusion. Pour na koloba ke eloko izakana impact nango. Marie Misamu azaki révélé c'est que Marie Misamu a comme stable et puis na habité futur parce que futur na biso nzambene mutaye biango. Est-ce que ça quand même na modèle na musique non y a inspiré yo muta inspirangai vraiment son abina lobaka ka moto yo na muta lokuta nous va chrétien côté on a beaucoup sara trop ndengo tu loba muta lokuta son lobi mutuka o ya inspirangai azam naza muta lokuta nalinga beaucoup plus la musique ba gospel nalinga gospel mingi soko remarquer ngai nalinga beaucoup plus ko yemba na yemba ka voix assez bien na yemba ka voix katikati bien pe ya likolo bien pour la koloba nalinga mingi ko toucher bande konanga gospel soko yembi au vibrer voix na yo le kola ba américain de ba yemba artiste na biso ba maman o baza ko exister o ba yemba liboso pe bazo yemba lelo avant o banda musala ezana ba o ba intéressa yo tala quand même et ça na bango musala non pas de Miliabel pas d'Abeti non na admiraka bango batu basa batu o babandi musique liboso na biso mais na musala rien bon na musala so na bien intéressé kanga te na pe lokuta batu neti ba beti masiki nyo ba manda chebwa chamalu ba sela ba livre na terre de la chanson donc rien. Gloire à Dieu à ça qui carrière naie mais na koko kota polémique te na lobake na linga keto be na linga kete d'abord bon moto naie na linga ke puisque za moto lokola ngai le reste non. Bon tu veux bien na musique à mokile ça la no moi pas sigoloba bon na musique chrétienne nani a inspiré na musique chrétienne non juste gospel ou yaba américain et on te demande vraiment ko sepelsanga mingi pe style oyo na linga ki mingi pe ezaki ya rumba. Alors quand on regarde Marie Misamu aujourd'hui on a l'impression que ba chrétien penda engagé ba mona ko ndire mutu alibanda mutu apembeni te selon toi ça dû à quoi pour nanga na kokoluba so ba mona nga mutu alibanda lilo bwe muta koko rejeter ngai batu bakoko mona nga nazanga sens te na vie mais soki nzambe wana azo batela nga devant bandoki devant banganga afongoli nga porte na ye abi Marie Misamu lokolo beti porte na fongoli o porte o kota
okotoko akotanga na kati elanga na ye pe azo kontenga ye azo tanganga besoin na ye soki lelo lobi Marie Misamu na lingo leka na émission oyo pona ope sa peuple ya nzambe liloba moko bo oyo ya ko consoler oyo ya ko adorer ngai azo benganga besoin na ye na préféré nzamba benganga besoin na ye po ba bi oyo ya likolo soki ekangami ya seko ya sepe kangami na likolo so ifungwami na sepe fungwami ta mususu isa nango kunki na ngai kunki na nga na bengi nini eza futur na ngai eza pardon ba problème na ngai ba problème ezo yela ngai lelo boye eza kunki na ngo zala baso mona ngai pamba. Mais tant que nous avons moto na motu ya naza mwasi nesengo. Ok, Marie Misamu, est-ce que ça peut être peut-être par rapport à ma clip na yo il va tout amonara par exemple qui va chorégraphier l'équipe trop au lieu peut-être ils a la plus une chanson d'adoration bah mon appena mon oiseau adoré que bah chorégraphie na nenga mukete. Est-ce que au monité que quelque part attention aux autres d'ailleurs au lieu d'aller vraiment dans nzambo yozo komi c'est la biso ndeka na uteko ebisoso tozongi lisusu beta pe beleza kana kati ecclésia la kisi église tant adoration ezali tant il y a louange ezali tant il y a exhortation ezali tant il y a prédication ezali tant il y a méditation ezali mais pour nangai voilà nous sommes ça la danse na bomwana ezaka wana te bongo lelo bosoki nzamba tie kati na ngai mabina ngai nani na koko ya ko changer yango soko landi bien tam su musique oyo batu bande ko mona kaka musique ya kaka ya bongo musique ya kaka bongo mais siko ekomi na ndenge mususu landa ba clip ya batu nyonso o sentir que soki ekomi tango ya sebene bapini pona roloba David babina kapona nkolo wana bongo nga Marie Misamu soka bina ngai na bina tam su na nzela ko bina na ko toka wana kutu science soko tali science osuka science soko toki yokoko bimsa ba malade msuka na nzoto na yo bongo po soki na bine nzambe na toki pourquoi pas nzamba. Alors Marie Misamu utoro bali kambu ya instabilité peut-être yango pende mutu ba chrétien mususu ba zoramo ba distance na bango parce que instabilité on est par exemple les lots tolobi déjà ka ya des baba mais ça peut na moment morobo et ba mona ki trop pembeni ya Sony Kafuta na ba croisade na nyonso et puis plus rien. Pourquoi? Et ça continue. Ça continue. Pas comme avant. Pas comme avant, je sais pas, mais ça continue. Pourquoi ça continue? Puisque et loko nzamba tchekati na ngai. Izakaka. Oh nzamba tutaki motema na aluka ngai. Izakaka. Tant qu'ils ont continué kaka, to travailler na ye, no travailler na mutu nyonso. Lelo boso ki nzamba salinga grâce. Ou bien sali mosali moko grâce qui a fongolé miswa mona bulamu onga na zanango to ba capacité na zanango ce qui a tindi à lobi kekendo luka Marie Misamu ngai nani voma liboso pasteur Sony ba musicien nyonso s'il vous plaît ba musicien nyonso ba kurba ba kenda repai na papa sunga biso papa salaboy bongo ngai nani Marie Misamu na kende kaka na keka ou bien na imposer ce qui nzamba tindi to zava na likambo instabilité pasteur nonani pasteur nanga pasteur Shadrach tilelo zakuna nazaka kuna elo mo échanger donc ezaka église na yo attache tilelo esa église nanga o na liaka liloba na nzambe. Voilà. Alors, les lots, parce qu'il y avait des problèmes avec Shadrach apparemment. Besoin problème. Problème besoin? Yomo yebi. Mais je sais pas moi. Bo yokani bo se réconcilier. Ah ben non. Tout ça très bien. C'est comme nos bandits français. Tout ça très très bien. Bon, Coco ça la française à la moins facilité. Non. Donc tout ça bien. Voilà. Asa papa langai. Asa papa langa o babina kati anda kutam susu mabezanga kateni nité mais je ne crois pas ce qui yangonde na koko ya ko beta c'était ce pasteur nanga salinga mabe ou bien ngana sali pasteur nanga mabe puisque incompréhension et ça ko exister c'est naturel
Donc pour roloba ceux qui yo qui wana eza yango tant mususu wana pesa mensonge. Instabilité ça par exemple likambuya yo na producteur no ya Glen Music. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Parce que c'est comme si à partir de là beaucoup de difficultés aussi et bandaki ponayo. Pourquoi? Ba difficulté ya ki pourquoi? Asaki lokwa papa nangai. Moto oyo nakataki kutu liboso yende muta découvrir kinga un album oyo ya Mosamali ya papa de baba l'air à découvrir ngai albina linka sœur wana to sa bosane boyemba nae nde to yake osana zirea carrière wana na bina ebaki angote malgré nazalaki moto nazaki na ba promesse na ye mais na ebaka carrière angote monde ngo ndenge ezali yende muta sunga kingai yende muta eda kingai. Et puis leur toeko tika na boyembala moko directement et sali instabilité mo wena vinangai. C'est normal. C'est normal na koko za na producteur, na koko za na katia libota directement libota na ngata msu parent kufi ou même ndeko kufi ndeko sunga biso directement instabilité koti. Gloire à Dieu. Marie Misamu yeyo. Parce que il n'est pas facile pour na maman ba embaraba za na ba producteur. Qu'est-ce qui arrive souvent? Il y a toujours des problèmes. C'est dû à quoi? Et ça partout, même Naba Mibale, ça partout. Landa kaka, au monake, oyo azaka, yewana kaka, banda musique naye, producteur kawana. Est-ce que c'est facile pour un producteur à Soukara na production? À comment na rolinga yote? Oui, c'est facile. Ce qui est arrivé à Glen? Non, c'est facile. Au-delà de ça, quand on mélange les sentiments. C'est facile, pourquoi? Pourquoi c'est facile? Puisqu'ils sont tous portés et loko oyo. Et ça, loko la na obandeni. Yo tché 100%, ou tché 50%, la tché 50%. Je sais pas ce qui n'a baninga mususu, mais ce qui n'a tché 50%, yo tché 50%. Je sais pas ce qui n'a dit sous na Barcelone ni po et comme a ebelé pa inayo. Donc pour na roloba, Marie Missa mutango azo tia lo yembo. Yo jota mo solo poko tsa na studio directement Marie Missa on pas contre-billet. Je sais pas si na au Barcelone pour exploiter puisque muta mokili. Le loko ko pesa nyonso a balu. Parce que ma question c'était par rapport à relation qui sentimentale tu avec un professionnel. Asa papa langai. Asa papa langa odo yebana na ye. Mobile ne ko le kabenga papa. Ah non. Alors c'est comme ça yo peut osa mobile nanga. Puisque nous avons un papa. Nous avons témoignage dans Gaïawa. Nous avons témoignage et beaucoup plus. Nous avons parlé vérité ou tina samotema. Tant que nous avons un téléphone, nous avons un mais na suki si tout le bakara na papa papa est un signe de respect on a perdu qui ça fait longtemps et puis na ko embrasser on a comprendre que est un signe de respect il faut na pesango pas ton chéri peut-être aussi ton papa non ben oui pas de problème c'était le cas de Glen non ah mais non pourquoi? Ah mais non quand tu parles français c'est qu'on comprend pas. Ok. Misamu, donc tu sais que Betali Solo est un producteur et tu comme qui précisément na Kaya Glen, oyo pratiquement à Lansakio, oyo pratiquement pe Bokabwani nae pour des raisons où on a notisiko expliqué malheureusement parce que ils ont facilité, hein, sur les hommes taliboso de connaître problème d'un producteur, non seulement problème à Makambu Yambongo, mais je crois que problème il y a sentiment. Et là, ba maman est belé, la musique au Congo, ils ont la musique chrétienne, mais wana ils ont la musique dite païenne. Et la rabango mais ngalokola nanu elanga été gloire à Dieu non ozala ekenge puisque babi ba misusu eza bazar ba se serva kalokola banda kisana biso les lobo soki ngai na signé contrat par exemple na mutu moko boye na koyeba ndenge nini ya kokende na edo est-ce que Marie Misamo obala Marie Misamo abala obala yimgoni soko ebisaki ngai na ngai na ela yo photo na ngai ya mariage na ngai na elo cassette na ngai ya mariage yo moko linga ko mono ngalo ba mwana oyo kombo ya véritable papa nani kombo na papa ado bobotine bana boli na botine mwana moko aza na Londres kuto anniversaire na ye eza vendredi le 13 mai a kokisa 11 ans Libala Salemaki il y a 11 ans. Oui.
Et ça, il y a 12 ans, puisque là, on a côté Nanda Kwalibala, Ndesikonaï Kozwazemi, et puis moi, on a biso, à 11 ans, Kalamingi était donc vendredi ou le 13 mai. Nous avons permettre Nazo Kindo fêter Naye, Naza na invitation, Babing Singai, na Irlande, le 29, le 28 Oyo, Nazo Kindo beta na Irlande, et puis, moi, on a rejoindre un gars. Alliance, Yango te mute sali libala, motema. Motema nde mutu yango nde mutu olakisa so ina lingito na lingite. Ok nzambe pe apimela biso to ebambe mitema bato. Oyanga motema eyebiso ki na lingito na lingite. Donc pona koloba alliance c'est rien. Na ko lata alliance menazo sali. Parce que Mikolo so lo bio balate na musique chrétienne et comme moi ngambo. Mais so na lobi na balate na musique chrétienne et comme moi ngambo. Maso be takate na kati na Yesu. Mikolo zo simbarara na moi image moro ya stabilité, ya mariage, ya image ya stabilité. Vraiment la raison les lolo bango parce que choix Nazana raison comme Nazana raison de mais puisqu'ils a réel. Ils a vérité. Et la vérité que Marie Missa m'a côté nanda kwa libala, Marie Missa m'a bala, Marie Missa m'a zana moi zana Londres. Ozaka na mwana moko. Nazana moi moko. Marie Missa m'a bala, Marie Missa m'a dit abala nde nini, abala vierge. Ah, on est à précision importante. Marie Misamo abala vierge. Et puis ndenge na zaboye na yebi libala ndenge zali. Marie Misamo ba mona eka bongo. Nazo zape ba question nous tout nanga pe Marie Misamo azabo. Peut-être que déjà ko bala vierge. Na bala vierge. Nazana mwana nga moka zana 11 ans. Mwana ana lelo komo na hérite. Po bimara ke ozana bana mi balé. Nazana bana mi balé. Tina nini kosala ngai mwana na meme na libumu na pasi oyebi kala na bandeki kozala soki net na moni mama non yoka bokabwana kenda Angola non c'est le pasteur Shadrach akenda Angola siko tango ki Angola ibobebani après nani non, mais Angola, et puis après, est-ce que c'est faux? C'est vrai, parce que le bi qu'est-ce qui s'est passé en Angola là? Angola au fait. Mobile nangandi mtakenda Angola. Oui. Tuzo kende siko na 10 ans yangoyo. Papa ado? Oui, papa ado. Azan Angola. Bon, c'est réconcilié. Tuzo kende 10 ans yangoyo azan Angola. Réconciliation comme réconciliation te mais séparation. Oyo azan à Londres moi na ngai ya 11 ans comme na rythme samu. Oyo azan à Angola nde papa ya mwana nanga oya balangai vierge. Oya balanga na libala. Bandela sous malamu parce que c'est très important. Et très intéressant. C'est-à-dire, Marie Missamou à Bala. Ok? Bon, Marie Missamou à Bala. Azana mwana, azana 11 ans. Na 11 ans, comme on a rythme Missamou. Ngana lobby, confusion mouezara na mutumuka kenangola. Est-ce que mutuana kenangola, yende mtazana Londres, na mwana ya 11 ans, to... Pour comprendre directement, c'est facile à comprendre que Batoubaï bivi nangaïté. Mobali ou abalangai. Mobali ou abalangai. Abalangai vierge na bandeli susu. Puisque c'est très important. Très important. Très important. Bandela susu. Abalangai vierge. Yewana koti sanga landa kwa libala aonorangai. Alatsanga bag na lata voile. Yewana akoti sanga landa kupa boti sangai mwana moko. Mwana wana zana 11 ans sikoyo. Azana Londres. Donc, comme on a rythme ça. Ok. Voilà. Siko, il n'est pas en Londres, papa ado. Azan à Londres, Azan Angola. D'accord, mais tant biso yoga place au Kenda Angola, est-ce que beaucoup t'en as? Tokutana te ça fait longtemps. Beta li sola Angola kala. Ouais, na beta ngo kala puisque eza réel, eza vérité nangai. Mobile nanga soka za na Paris te na ko lo baté ki za na Paris. Donc soka za même na o na lubwa ko soka za wapi directement na lo baké mobile nanga za sika boye. Donc vérité nanga ya ngwana na kutana na ilisute. Histoire moko très compliquée. Ouais. Eza mokumba nangai autant sunza ma permettre ngana memango. Eli ko lo baté ke nazaki infidèle. Eli ko lo baté ke nasaka mobulu avant yango na lera moninga lo binanga o azane soutinate. Non na kotaka vraiment libala ndenge wana ndenge na uti ko yebisa bino. Donc libala nezali malgré za Angola.
Liba les ali malgré futur nangai na ebi yangote sekele ebomba mipa ina nzambe leo bwena koko beta tolo ke libala ane zali tamsunza ma permettre ezali sute comme pe na koko beta tolo libala ane kabwani et puis tamsunza ma permettre ke tozala donc tika nzamba kambanga ndanga kamba puisque ya ebi futur nangai. Est-ce que essayez la yo kosa oui elanga na kosa okosa wanini banda na botama ouais. Par exemple naza mwana moke na obi bilo moko par exemple ezali na ndako ou bien na cuisine na le na lobi batuninga ngotelma batuninga na brutalité na bi na okokate so na bi na ndima wetam so betanga na kosi par exemple mutu mota koko baka ko sati so na loba ibongo lingo coincenga na ba sous question alors tika na za sincère que elanga déjà na kosa tout na ba sous question sur bombo yanga ezinga mina ba nuage yangonde ba problème na somona malamute butu peli bosoe yesu yoza wapyo osa wapinza moyo osa wapi papa osa wapinza moyo osa wapi tiamoni marangaye na maya pio mandeli no banzambe melisa ngayo nakauki rose motema nangaye yesu yoza wapye osa wapinza moyo osa wapi papa osa wapinza moyo osa wapi nazali soso ya pembe soso ya valeur soso sacrifice nazana motu yo nazali lokola ndeke solitaire matikalinga mokoe yesu yoza wapye osa wapinza moyo osa wapi ngana lukila lende osa wapinza moyo osa wapi nazali lokola ege na kati ya basoso naza mwana moke mokolo kopesa ngai mapapu na komata na ngomba yesu yoza wapyo osa wapinza moyo osa wapi ngai na lukila lenge osa wapinza moyo osa wapi nazali lokola fleshe na kati ya karwa nzambe sokolo sengana nute nakoka komibimisa nga moko te sala na ngai olinge yesu yoza wapye osa wapinza moyo osa wapi ngai nalukila lende osa wapinza moyo osa wapi yesu yoza wapye osa wapinza moyo osa wapi nga nalukila lende osa wapinza moyo
na qui peut bêti style il y a ba aux oreigniers hein mikolo na musique chrétienne il y a ba sud-africain moi mingi parce que choix ils a sauté hein il faut voir aux ana style wana naza artiste affrontaka style nyonso et surtout ceux qui style wana oza capable ya ko interpréter comme il faut ezani loko o ekoko empêcher ngate na zanga ko exploiter ngo puisque na yembi ka yango na te na yembi rumba na yembi slow na yembi guaya na yembi style nyonso vraiment style mo ebele nyonso tout est même mo ebele pour te clôturer aspect à libala na yo ya likambwana te comprendre kaka bien te tango lobi 10 ans de séparation c'est énorme Marie Missamou est-ce que 10 ans on a te mouté est-ce que na 10 ans on ose à la fidèle ozelaka bilaka ndenge ochopesa biso bilaka pona ngai na kokoloba na ebité soki na koko étaler vraiment vie privée na ngala miso abato donc o yanga isa ngai parce que 10 ans soki na ebisi oke nazala na garda fidélité wana o ndima ngai te et puis bato ba olanda ba ndima ngai te bon na boina distraire bango na loba n'importe quoi 10 ans de séparation papa na Angola mwana na Londres nana tinda mwana na Londres mwana wana ngai nde munatinda ke na Londres Nathalie pasi ya kobota na bana obetelo lisolo moko kata ngai parce que mwana soki lelo et le bisi batu que bébé moko azali tindi batu baloba n'importe quoi na vie na ngai et puis c'est normal na pesa bango raison puisque bazo mona nga mwasi kitoko je ne crois pas que bateau tchaka mutu na bango te ki sœur Marie batala keka na mobali wana kenda Angola batu msu batala kete toza exposé batu batala abiso to liaka to lukaka ya kolia to lukaka ya kola tata msu ba mona sœur Marie a bêté la ravomate c'est que derrière sœur Marie il y a quelque chose par la grâce de Dieu ndekola ngai même ngai na bengi on ndekola nga lelo parce que bengi nga déjà papa na bengi o papa oui soko lingi na bengo papa mais na bengi on ndekola nga pona la kisayo grandeur à likambo na lina loba soki nazo vivre même nga moko ça me dépasse na vivre vraiment na ngolo na nzambe na liaka na ngolo na nzambe na vivre na ngolo na nzambe ta musique na biso piraterie za makasi na musique na biso ko critiquer ko tonga ko ba n'importe quoi Mukomoro boy, il faut tous être sincère. Oui, au Lukango, biso Marine Lingio sa face B. Ngai biso na bi papa. Musique wana mtele sarangai. Musique wana l'air batu ba finga biso, ba bossa na kake. Il faut ba battre la réputation na biso pour yangonde mutetinda ke ba diable, ba démon, ba lenga liboso na biso. Tango yoza ko etalenga, yoza ko ba n'importe quoi, oh yo yebité. Et ça passe. Na 10 ans on a to bazo ko etaler. Naza ko etalete puisque musala o nazanango des oreilles hein. Musalo nazanango eza ya likolo na ngomba eza na se ya mabilité na likolo ya ngomba bamona mutu facilement donc 10 ans de fidélité wana na oyebisa ngo soki na bina yebisa yo ango okukwanga comme okwanga te olina distraire mais ngana croire yo na fidélité to na moi kwanga na fidélité libaku na nzela kwanga na fidélité oyebiki naza mwasi kitoko naza bien mais soki nazalaki fille moko oyo kaka ya loyenge ne bato bamonaka nakota mabala kombe pe na bima mais nakota pe na bima puisque ba proposer ngango yango na lobi bag eza nango alliance eza nango synonyme ya fidélité ba monaki ona ba musique parce que moni Marie Missamou moni soki muto ayebani lokola yo ezali toujours normal bato baloba ndenge bazoloba mais on dirait ezalaka kayo toyoka ngo mingi pa basi yo musuba embaka te bango pe ba na succès bango gloire à Dieu mais pourquoi kaka yo gloire à Dieu est-ce que quelque part na lukango pe na makasité tant mususu soki mobali nga est-ce que yebisa ngai jusqu'au point excuse-moi il y a l'isolo et bima tant l'isolo et bima il y a excuse-moi de le dire hein, mais je suis bien obligé de le dire parce que vous êtes très sincère dans galelo l'isolo naza très sincère na yote naza très sincère na vie nangai donc tant l'isolo on a par exemple il y a Mipende il y a Marie Missamou et kola kiyo na nzoto elata kiyo ojira ki yango ndenge nini parce que moni masolo nous a conduire elengika côté wana soki na lobi boye et ça la inga pasité soki na lobi et tout a kinga ite na mota lokuta mutu moko talinga ba bwa kila mabanga mutalinga ba bwa kile ba fleur
Et puis so landi vie à Marie Misamu na profondeur nango okelanga mawa. Mais mawa nangai na koko lekate na télévision na ebisake passe nangeza bo puisque muto na mokili ato betele liso banda tongo ti pourquoi na yembaka na nzembo moko boina lobaka atana leli na lembie bato bakoseka ngai koseka eza kaka yo nzambe na ngai yo ndo yebi vi na ngai Yesu pape eza kanzambe muta yebi vi na ngai na koko banda tongo ko expliquer bato mais soki muto akanga mika na parti na ye abika kya koloba boy mabe pona ngai na convaincre ete lo banzamba sala oyo alingi mais album oyo c'est que lo ngana bimisi ou pesanga raison soki ozana courage obenga susu na fanda na kiti oyo otunanga solo ba Marie Misamu za mosali na nzambe. Ok, mais alors pourquoi toujours yo et pourquoi pas les autres sœurs? Est-ce qu'il y a pas un mutu na mutu na lobi mutu mtazana konkinae konki li ko la ba problème ba déception ba douleur ou toujours traversé dans mon il y a 10 ans de séparation. Marie Misamu azana ba douleur na ye. Il y a 10 ans sur. Marie Misamu azana ba douleur na ye, azana ba problème na ye, azana mokumba na ye. Je ne crois pas que nani yango akotombola même bano nyonso ba fandi awa. Nani akotombola liboko aloba ki azangi problème na vie. Nani mwana oyo kuta zo botama asaline lisumu ta ibi lisumu te mais a tombé malade. Ozomona vie na ye mobimbe komaka ya hôpital. Bongo ngai mutu na koli na moni pe makamba mokilo pona ni te babi Yesu ye moko azanzete ya mobesu beta kaye batika kaye molumbu bonga Marie Misamu yango le la pamba na ba clip naza sensible na bolingo baye bakate na ebisaka batu sensible en quoi parce que on va confondre puisque bomoni yango na bolingo te to moni on a ni naza sensible en général. C'est eza vie nanga naturel na ko changer yango jamais pour de lobo oyebi question na bina bandoloba mensonge lelo lobi lo robenga nga ou bien na baluki na simale na ozongo lobi na Marie bandela makambo lobaki na ko rasuko lobate vérité ka mutu baloba kango donc pona ko loba eza vie nangai nzamba permettre na le kananzela wana ye moko yebi pourquoi asa na wana batu bazwango ndengeni ko lela wana batu bazwango Marie Misamu asa sensible. Sensibilité na ngai wana d'abord na liloba na nzambe na nzela ya nzambe na ngai tala eza ba sekele mususu otokoka ko bimisa na te otokoka ko bimisa te lelo boye vraiment monique chef coutumier so na zo kosa ba na ngabolo ba ke Marie Misamu akosi chef coutumier a délégué batu o ya bandoki wana makasi wana ba ya ko boma ngai ba osala ngai mabe mais nzambe wana tangu mwana zo témoigner lobi Marie Misamu le biso to yaka to monaka moto epai na yo bongo grandeur ya nzambe wana na mesana na nzambe te yango so na moni valeur ya nzambe wana na moni ndenge nzambe zo sela nga makama mine na bo moyi na ngai directement nazara sensible te nazara pardon sensible si s'agit ma ami swebime ko bima David kuta baluka na mabele pona sensibilité wana ya koyeba grandeur ya nzambe bongo ngai so ma ami swebimi mutu kuta kufi na zo lela po aniti na koko lela soki nzambe na nga tuti motema na ngai. Alors Marie Misamu tong na yokio zolo ba ko za mwasi kitoko ozolo bango na modestie moko boye est-ce que tango yemba omonaka ke obengaka batu baya babongwana epa ya nzambe to séduisaka bango mabe eyaka liboso bolamu yaka sima eliko loba boye kelelo boye parce que batu o batutamaka mitema na nzela baloyembola ngai na batenu na nzela loyembola ngai yoka côté tenue. Parce que sœur Marie Misamu ba critika ki ngai ke na lataka pantalon mais landa na ba sœur msusu nazanda kisa gloire à Dieu ba critika ka sœur Marie atiaka rouge à lèvres sœur Marie atiaka maquillage mais landa na ba sœur o ba bengami ba santu o ndenge ba bengami ba santu na batu mais ba tiaka pe maquillage mukomoko boye nga zo bimisa ba vérité yutu mto bimisa ngote mais nga préféré nga bimisa ba vérité avant mutu aloba nga na likama be na boye ba sous question mukomo botali manzaka lango lobi Marie Misamu sert en Christ pour ni manzaka boye
ba o ba komo tiango nga na préféraka eloko wana soki esalanga mwa beauté ekosunga pe peuple ya Nzambe ekosunga pe bato na beauté moko boye na préféraka na tiango sans koyoka soni yango na mona rati sœur Marie azaramanzaka propre azaka boazaka boye pona koloba ke na boyi na tiango na chambre na boyi na tiango na kuku na linda bimsongo na miso ya bato ce qui est scandalisé bateau gloire à Dieu mais quelque part nazana molongo ya sima et belé à bateau oh bazo dans exemple à Marie mais ça c'est sans l'essentiel donc yes yo ngonga reve nanga ko beta mokolo nini et bon livre ya vie nanga comme na page nini papa bibo nanga ko toboka mokolo nini yeswe Nzamba pasteur Florim Bangi Imayo Nzambo yo Nzamba pasteur Coutinho Fernando Imayo Nzambo yo Nzamba pasteur Sonika Futa Imayo Nzambo yo Nzamba pasteur Shadrach Mubanga Imayo Nzambo yo Apôtre Mutombole Papa yo Nzamba pasteur Yogina Mangebu Papa Bana yo Nzambo yo yo nasenga kibambongo nanga yo bomengo nanga inyoso nakendaki mosika na yo nasilisi yango na ambiance o nakomi kolia na bangulo kolala kaka na bangulo natali boyenga na lobi nazonga ndakwa babotie natali boyenga na lobi nazonga ndakwa baboti nanga imao na ye na yeswe bote na biko nazongi ndako na biko ngayo nazongeli papa yawe suwanga nda mosali na sokolaka yo makolo nzambe suwanga nda mosali na kombolaka eklesia nzambe suwanga nda mosali na pangusaka baba na eklesia suwanga nda mosali na salaka oyo lingi na sala ye ngayo na ye na yesu papa esika na uti na moni pasi mingi opapa na ngaye ngayo nazongi ndakwa baboti ngayo na ye na yesu papa na nga atindanga membanga esika olingi nokotoka ngayo nazongi ndakwa yesu yo sala na ngayo lingi évangéliste Kiziamina Kibila Nzamba couple Siméon
Charles Mbaya kende libuso nzamba pambola yo atombolaka bakweye o nzamba pasteur Richard sembo ezali bondeli na yo nzamba pasteur Claude na Kimpese nzamba pasteur Léonard Lwemba. Bravo pour la sœur Marie Missamou, Tuchoka, pratiquement une chanson, il y a Mystère du voile. Alors, titre d'Angonini. Isa Bilaka. Bilaka, hein? Très belle chanson, bien rythmée. Merci. Album est déjà disponible. Je préfère que na retour nangai, na retour na ande to sala nyoso puisque commissaire nazo voyager, nazo kende concert, nazo préparer yango nanzela mabondeli pi nanzela ya artistiquement nazo préparé en gopé le reste de l'heure noya différence entre musique chrétienne te sentir en hauteur la musique païenne voilà différence entre musique chrétienne et musique païenne d'abord biso nous tout beta rythme moko beta synthé moko il faut féliciter ngai faut remercier ngai puisque nazonga mingi na musique na biso na pesa valeur ya musique na biso donc il faut remercier ngai il faut au coquille pour ma banga pega ndenge ya tozo sentir ndenge ozo poser bakiziami na kibila on dirait benda album moko boye avec des noms bien enchaînés na koki pe ko loba ke nzambe na Abraham na koko loba pe nzambe na Eli pourquoi so na bika nzambe na kiziami na batu bat crier ba on peut ba basala nzambe tu ebi marambo zoluka te na vie na yo tozo comprendre te Marie Missamou oh yes tangu yo ke ko bimana waze kwa mobali na yo na film wana osali eza na but nini gloire à Dieu oui bike na vie au cas tozo mema mingi balinga kutu te Marie Missamou balinga kutu te ba chrétien ta musubaya na face B puisque eza musique eza na bandeni eza émission moko ya bana nzambe te. Mais tant que Marie Missamou a affronté Angwa Poussani, tout nanga pourquoi Marie Missamou a kaka musicien, oyo, journaliste, oya yambaka, batu nyonso. Pona ko lobake. Place nyonso. Oli lobana nzambe koko te yama. Ata mutu moko abika. Marie Missamou osalango. Puisque soki na lobina sepelisa batu mokili. Mutu mokili koko sepese le lobi abalukia. Na préféré na sepelisa nzambe. Na zui nzembo wana, pardon, na zui film wana. Kola kisa que moi maman o ya kati ya ndako ebi ke mabala mingi eza na ba problème hein mabala mingi eza na ba danger eza na makambo ebele séparation comme yangai oui 10 ans kozanga kobota kozanga kimia eza raté maman mususu afandaka na libota kaka pona mwana mais na lingai kozwa ngo na zala mwasi ya gouverneur yango na il faut que bala gouverneur Félix Wazé quoi pona obongo la bala eza kaka kombo naza esclave ya nzambe oui na yebi ezaka kombo waze kwa na film wana yoka soki nzambe lelo alobi na ngai par exemple soki nzambe alobi na ngai par exemple nzota mama bilengi problème eza te soki nzambe alobi na ngai nabotama na libota mona loba yango kaka par exemple nabota libota moko na Kofi azala ya na ngai et papa na biso na mama biso bakufa Kofi ye atikala responsable na biso yebisa so na liam bongonete asuki wana mais to ko suka wana te Marie Missamou to suka wana te parce que lelo par exemple Marie Missamou do yo monaki ke ndenge ba monela ki Paul Balenza o asali album na titre na nini Paul Balenza nzalio o asali des best-of. Donc, bah, ma ramené nous soit kala, ils a distribué na Antoine Katoto, Kin Express. Paul Balenzo, bine ba critiquera étant wa sangi sara ba joski banani. Na moni à travers film no siko ça les autres chai poa. Que kobanga tuza yo moroté, il y a plusieurs façons, hein, il y a kobongo la bana na nzambe comme ma ba na nzela bosolo. Oui bike, na zong siloka réponse. Na Bible pour la bosse anniversaire ngo. Nzamba yebisaki musali ne mokolongo ya bilamba te ya mutakala biloko musu ya nzambe et dépassa biso ta mususu couple moko boza na problème ba ko luka Marie Missamou po ateya na nzela ya film wana na boyi obi condamnation ni na ozana ngo durant toute ma vie mais na préféré na teya na loksa nzoto na ngai te
mais na te ya na nzela ya film donc ils ont la balle moko soki abiki na nzela ya film wana nzamba ofu film wana na totalité mo pesa ki mobali no Félix Oise quoi na ndenga film bien sûr ba bisou pe na kati pona bongo la bana banzambe non na pesa ki ba bolingonyo so il faut bisou pe za na pesa ki bisou te pourquoi parce que ba yebi déjà côté nanga nazali même Félix Oise quoi ozolo bawana azo a respecta kanga makasi comme mosali na nzambe lelo boso ki nga na jouer na ye eliko laksate ke asimbanga ba partout asimbanga esika nyoso ya lingi non eza réalité tes film eza réalité tes film mais je ne crois pas que Marie Missa Mako commis déshabillé puisque eza réalité te eza film na mi déshabillé na likolo ya mbeto na sala n'importe quoi non je ne crois pas donc ba limite je ne crois pas ba limite ezali puisque mutu na mutu azoyeba respect ya moningo akoko pesa ye ouais mais bana nzambe okanisi ke basepeli pena alikanisi wana soki ba osepela moko mibale parce que yango mtememela pas problème biloko wana soki memelinga problème gloire à Dieu non eza débordement te débordement soki na une émission non na sali débordement puisque ba chaîne chrétienne pezali mais pourquoi na pas na yo soki na pas ino pe na sali débordement donc combien de ba chrétien pe ba ya pas na yo pona koloba ke soki lelo ba benginga ba bi Marie Missa Mukendo oteya na balabala na église te mena balabala liloba na nzambe na oteya yango na retenir compte te ya balabala po eza église te église motema na ngai lelo boye Marie Missa mpaka okoya ko conseiller libota moko boye na nzela na film na nzela loyembo na nzela na émission combien bazobika na boîte peut mokolo nzamba ko permettre ngai na kosala ngo na boîte de nuit parce que il est pas en Côte d'Ivoire au yemba na kata boîte ah non avec quand tu dis non ça me rappelle voilà. Ah non ouais. Désolé vraiment naza vraiment désolé soki nakendaki na Abidjan naembaki na non naembaki na boîte naembaki na salle oyo babengi par exemple interne biso awa salle Ivoire. Donc ils ont une salle mixte pour les païens et les chrétiens bakutana. Olobinini nzamba azan apona ba salle mixte pour les chrétiens et les païens eza na ba salle mususu ba yanga balobi mwana tango aza mwana moke amelaka miliki tango akomaka mukolo akomwa mukolo mo abandi omela potopoto et comme na tango moko akomolia fufu alongwe na fufu akomolia misuni abandi obuka mukuwa pona koloba eloko eza na tanango là nazolo baba sal na nzambe bazo comprendre nga et puis ba na nzambe ba ebi loba na nzambe bazo comprendre ngai lelo bo nzambe akoko tinda nga yebi ke naza besoin na ye na koko tele mesika mo bo na kota na kokweya te na kotele makasi a otinda ngai Marie Missa mu côté na boîte eza mabe côté à la boîte côté à so sali film nzela boîte c'est fungwami nzela boîte fungwami par rapport à quoi parce que film lelo mutarondi nga kazu to kolobake nzela par exemple ya kindumba fungwami pourquoi boîte c'est quoi puisque na koko poussa na même pembeni ya mutu tamsu na nzela boîte nzamba bina nga kota na boîte wana te ya mutu wana tamsu pe na koko te ya mutu na nzela boîte par exemple ba romono pe kuna ça no promotion pe en promotion par exemple il y a bilaka na ko préféré loba ndenge mboka na biso ezangi ba cadre ya kitoko pona ko sala tamsu ba benga biso na kati ya boîte ba exploiter par exemple endroit wana ba tie ba minda ba to sali émission mais Marie Missa a telema ye moko ke inde na kati ya boîte sala promotion non bo ba céder na biso ezawa ba musicien ya mokili bo benga ya mokili ton ba ya ke pa na bino ba rana complexité bazarana donc bango ba mikie par rapport à bino baza mikie te puisque mutu moko a moki azana mokilité oyo bango bazo porter biso pe tozo porter yango toloba baza makila biso pe toza na makila tu baza na nzoto biso pe toza. Alors Marie Missa lelo so komi pasteur église o koza na ngo oza ndenge nini olingeza ndenge nini na kokoma te tant que nzamba tindinga te balobi na komi golo atindi frère Patrice wana nzambe nde mutu apermetaki na nzela na ye ta mosusu esala mabongo mais oyo etindami ya frère Patrice eza etindami na nga te nazobanga nabela hémorroïde o nzamba frappaki ouais hémorroïde oui nga nde naza boye ngai non nga aza koko tango yozo yoka déjà maloba na ngai faut obenda obenda
idée musika hémorroïde yango lakisi eliko lakisa na mboka moko boye bazwaki arche de l'alliance. Là bazui arche de l'alliance wana or que mibeko ekoko fanda na mboka wana te nzamba afrapa ki bango nyoso hémorroïde ezaki na moto moko uza azwaki arche de l'alliance elingaki kweya azwi yango abongisi yango basunga nzambe te yango na boyi na sunga nzambe na nzela koteya na nzela kokoma pasteur de peur que nazwa problème na vie na ngai na linga na sala na mema mokumba o nzamba permettre na vie na ngai na mema yango na kokoka ko surmonter ba pasi wana que na kamata nazwa par exemple na teyaka te na nzela ya kotonga église ya kosala boye na kati na sali yango po ekomi à la mode non. Ndeko nanga Patrice so nzamba tutaki na ndenge nae ngai pe nzamba sala nga na ndenge nanga. Marie Misamou tomoni avec encadrement ya Charles Mombaya nzembo kitoko bosali est-ce que monité que il faut quelque part encadrement ana ezonga po et permettre yo pe okende liboso soki na lobi ke yango na soto zongeli na ebisaki yo na lobi ba cadreur nanga baza ebele voilà. Lilo boy papa Charles na yembaka nanga bien mais là on a télémi na micro na bi papa Charles sungangai la kisanga ndeni na koko yembe correspondre susu na rythme oyo et puis na ndenge oyo linginga na yemba ande ko sungangai yanga na bomoni ebimi bongo pona koloba ke encadrement eza nango encadrement eza côté nyonso lelo boy mutu moko koko ya lobi nanga sœur Marie na lingi place au sala boy alors suivi eloko yo na lingi na landelango po ekoma boy na oboya te. Maringa na kokamwa tina ni nyango bulantulu ekoti na mboka ozali lelo eleve ezali nzambe moto akopesaka elevation okomi lelo na mbongo yebaka nzambe moto akopesaka bamoyen omati lelo avion ezali nzambe moto akopesaka bavoyage papa naloba nini nga misamwe nini nazana yango euti na nzambe te molimo nanga kumisa ye ozali lelo Marie ezali nzambe moto akopesaka libala okomi lelo na bana yebaka nzambe moto akopesaka mpe mabota olati lelo kitoko ezali nzambe moto akopesaka makoki nasalako bakiere mpona nini ye nini nazana yango euti na nzambe te molimo nanga sanjola ye ozali lelo pasteur ezali nzambe moto akopesaka vocation okomi lelo ministre yebaka nzambe moto akosalaka sélection ozwi lelo diplôme yebaka nzambe moto asalaki bongo na yo natutako petolo mpona nini ye nini nazana yango euti na nzambe te molimo nanga kumisa ye Misamou Toye Bakaza, moi Simoko fidèle, à sa molende, malgré 10 ans de séparation, malgré Marambo Belé, et bien, face BO et permettre Vino, et bien, surtout, beau découvrir nouvel album naé Mystère du voile. Marie Misamou, to commune à 2 associations, mon Zali dirigé na Patrice Ngoy Moussoko, frère Patrice, Mouzou Zali na Charles Mombaya, Yozali côté nini. Nabite so na koloba nini relation nanga beaucoup plus na bango tout ça na bango bondeko mais na mi réservé koloba puisque ils lokola piège moko boy so kolobi nanga na ke kota papa Charles koto ba omona mabe so kolobi côté na ke côté ya papa Patrice mabe parce que na yoka ki kombo na bandeko nanga na lingi bango mi na yoka ki kombo ya yote na ba kombo frère Patrice atangaki soka tanga ingate yende mutalobi mengai côté na ngai na boy koloba baza bandeko nanga bango nyonso naza côté ya bato nyonso na koloba bongo
Ok. Alors, musique chrétienne, les lots, ils appellent Naïd Parade. Est-ce qu'à travers sorti album, Ozo espérer, aurait trouvé place naïo, hein? Parce que tu as eu tes évangélisation, mais compétition pesa makasi. La musique chrétienne, les lots. Ozo espérer nini na mystère du voile. Expérience nanga kaka, expérience nangai. Juste, peuple Nzambe zala nourrit bien, ezala bien posé, et puis peuple Nzambe et répondre na ba besoin ya peuple Nzambe. Ata peuple Nzambe était mais et répondre na ba besoin ya mutu nyoso ata za païen et répondre na ba besoin na bango. Puisque yango ndi muteza mutu ya. Ezongi so na place ozala kape. Ezongi sanga na place comme ko zongi sate mais Nzambe ndi mutayebi bomoyi na ngai. Nzambe aza capable na préféré ezongi sanga na place na ngai te puisque souffrance on a leka ki nango ta msusu wana bino ta msusu boyeba ki yango te. Ta msusu boyende na za mieux. Na préféré Nzamba sa nango ya lingi. Soki rozongi sanga na ndengo ya lingeli na nzelo ya kolinga memelanga amemelangai puisque yende mutayebi futur yende mutayebi temps nanga ayebi temps nyonso yende mutaza mettre à circonstance pe ya temps ya memanga ya memanga sa nanga ya lingi. Ouais. Marie Misamou par rapport à la réputation au batuba kola kayo batuba étiquette sakayo au benyango étiquette ouais. Très belle réponse hein, à tes détracteurs. Pas monoko nenge mbilia bela loba monoko nangeza mbeli ya koswana naza monoko te mais na banda bomwa nanga na banda kokoluba te nyoso to eza ba miracle o nzamba zosana bomoyi nanga na banda kokoluba te nde na ebisi wa ko benga papa na ndo ko kangote pourquoi na benga papa naza nga na affection papa te na ebi nga papa ndeni azakate ki a dirigeaka foyer na ebi nga ite mais pourquoi na tanga komba papa na monoko nanga mais so ile dobwe na komo tanga komba papa mai na monoko nanga pona olobaki Nzambe ndi mutaka. Donc oza né à famille je pense. Naza né à famille te naza 7e. Sur combien? Sur 8 personnes. Naza 7e. Na valé à banka ou la kisa ebiso maman. Oui, maman Azali, papa nda kufa. D'accord. Le mot de la fin, Marie Misamou? Ah, mot de la fin, Nangai. Waouh! Émission Silly. Tu peux respirer maintenant. Na voilà. Respirer? Ouais. Na affronter likambo oyo. Tamsu na vi na kokai ko affronter ngote. Likambo nini? Émission na yo. Face B. Gloire à Dieu. Na affronter yango. Nayebi ke bato nyos to ba Rolanda yango ba oza nourri vraiment ba ko pambolama po malobo Nzamba tie kat nanga lokola kamati maloba nanga tiango mungwa e lokwa biloko na olia ba tie mungwa biloko ba tiaka mungwa teza mai lokwa maloba nanga ba tie mungwa yango na affronter émission yo Nzamba zo ne lokumo Nzamba pambola Vodacom très important. Apambola Vodacom parce que biso nyonso Gaston Madouma o azolanda biso. Et puis les sous ceux qui Vodacom pe ko penser pour na biso. Très important. To kenda pe ko soutenir bateau, to kenda pe ko sa ba concert pour na bateau ou baza abandonné délaissé. Donc na action sociale à Vodacom. Pas de problème, so batindinga je suis partante. Gaston Madouma zo kambana Albert Mboyo batala façon nini ba ko associer. Na action sociale à neno bango moko basala na. Ouais, pour contribuer vraiment na baksa pa un plus na ebi ke présence nanga pe et ko baksa ata un plus na makambo baza koluka comme solution. Nzamba pambola face B. Merci. Apambola ba na ngai nyonso oyo ba ko soutenir ngai po iza orchestre mobimba. En tout cas. Bango pe mbasali album oyo po tozana tante moi tout tanga ba kombola bango. Babina ande sentiment trop. Babina sentiment te ba yebi musala na bango. Bayebi moto atindi bango yanga no mona basala bongo gloire à Dieu benginga leo mama monoko pour olati pe kitoko pourquoi couleur pourquoi liputa juste car pour valoriser babenga nini coutume na biso africain mode na biso africain yanga na linga ki beaucoup plus nazala boye telemana no boye liboso ya caméra parce que moni yoza moi si kitoko merci beaucoup ça ira bien total. Donc, ce que tu as bien, nalati. To serré mon mke. Ce que tu as bien, il a boyo. Et ça, je suis moko, je suis na tournaka film, na laksaka ba densité, mais na tonga rapé.
Absolument. Na tsarape basuki ba nga misusu ngam na sali bango basuki et puis ngam na créer lamba oyo lamba oyo na linga ko lamba yo mo ngam na tongaka na sala makambo ebele na décora quand même Cinemax bon mona ende na décora ki Cinemax donc ngai moko mwana mwasi pona ko loba batu ba yebite ko ninga na lamba très bien très bien alors. Avant séparation 10 ans banda olinga oliani. Na banda na linga beaucoup plus qu'olia loko nyonso tout. D'accord. Alia ke loko nyonso tout ekozala bien na monoko na ye. Ouais. Ndenge na lati boye na préféré na lata nanga loko en femme africaine mais liko lobate ke bilamba mususu izangi mais na linga ina lata boye na lati lipapa nanga ya se na lati jupe nanga. Like ça là on lipapa ngo. J'espère que comme Matsamingi te pour voir benga soba sumoki. Donc voilà. Bon, na lati boye pour na valoriser juste coutume ya mboka na biso te mais oui coutume ya mboka na biso mode ya mboka na biso. On a une femme avec un grand F quoi. Ouais, merci donc, beaucoup. Donc lambaka ou tonga. Na lambaka na tongaka na salaka décoration ya ndako. Papa dona ndenge sengeli. Oui. Oya après tu éviter. Futur Nzambe moko ayebi Nzambe ayebi Nzambe za capable ya kozongisa ngana Nzambe za capable ya kopesa nga mususu asa nanga oyalingi. En tout cas na ndengo leki lelo bénédiction na ba candidat so ba 10 voire 100 yo moko yebara ndengo gérer bango. Alors Marie Misamou, merci énormément d'avoir accepté notre invitation to banda li solo kala. Ya face B. Yango so mo na pemi. Ouais. Vraiment la paix. Michael Moulopo, Alfred Kunku, Didier Bossenge, bienvenue Mbouta, Adrien Londolé, Bibiche Bouta. Merci énormément à Carlos Nzila aussi, à Kerankan qui va monter cette émission, Marie Misamou, notre invitée, tous les abonnés de la grande famille de Vodacom. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Yahweh, mama, Yahweh, oh, Yahweh, mama na yo. Yahweh, nanga yo kumame. Yahweh, papa bana mama. Nathalie na Biblia, ngai namoni ana oyazalaki ekomba masia opesi Samuele nanguya na yo. Yonekolo ya bana opesaka mabosa ye. Pesa na ba oyo bazangi po bakumisa yo Les 4 êtres vivants babandi na kiti na yo Nzambe bazali kotatola yo samo santu yawe kumama na yo. Yesu makambo osalaka biso mitema oyo tutisaka biso Nzambe vraiment natali na likolo natali na se moko ta kokani na yo papa na liziba ya Bethesda yo bikisa maladie ye obanani akokani na yo yo leki nguya ye yo mobikisi ya babele babengi Jehovah papa loboko na yo mokusete olobi nini babe natangi na Bible mwasi akotanga makila asimbaki elamba na Yesu aswaki lobiko kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, papa olobi nini nakima wapi nabatama wapi Shilo nakomi lokola Jonas na libumu ya mbisi destination ekomi bilamba ya Kongo ekomi biteni misuni ya bakongole ekomi bipai na bipai olobi oh molinga mikati na nkolo soki omoni pasi embelemi na porte na yo kamata trompete nobetela nkolo yango nde libondeli ya koyoka yo kumama yesu